Merci Nabino Batubozuli Baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana océan du Congo na chaîne Libération bisika oyo tozaka bakongo mani bisika oyo to salaka éveil patriotique et ce qu'on doit sensibiliser, conscientiser, mobiliser, pe kolongola peuple congolais la bolema et ce qu'on doit aller tono nanzete po ete tobenga yango malamu et ce qu'on doit aller sala mosala ya Jean-Baptiste et ce qu'on doit aller bongo ba sinzili po la kobeta kambela tango iso ko yebisa ba peuple congolais te tango ezali mabe tolongola liloto to telematola tamola to mwetumba et sika o to telemi ferme fidèle ko la baku ke po la kozela liseko ya République démocratique du Congo et ce qu'on doit bon comme kundola maloba nkoko na biso les laboureurs o alobi na biso béchefuye ne laisser ni place que la mer passe. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka bongo de cité pe la bilo bato bozo kaliba kwa kolande émission du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko tchaba suggestion ba commentaire pe ba j'aime tikanzambe alola a pambola bino encore une fois merci na tout peuple congolais pe na union panafricaine pe na bandeko na biso ya sepipa bisika nyoso oyo bozali bongo ko encourager etumbala biso ba kongomani boza partout dans le monde ya boli bongo ko benga awa pe na tous les 26 provinces ya République démocratique du Congo bozali ko benga pe awa na province ville ya Kinshasa bandeko bali ko benga balobi botelema bolanda découragement te bolanda mafingu te kasi objectif na bino on est ensemble. C'est vraiment yako na batonyoso oyo bakolela bake kokunda pe ba misusu bake kokotsa nangalasi na ndako ya malili tika nzombe alola abondisa mitema na bilo po eteliwa ezali bongo nzela ya biso banso pe na ba oyo bali bongo ko fêter joyeux anniversaire na bango tika ete nzombe alola azala na bino bipai biso bozali wana vraiment na profiter na occasion ya koloba joyeux anniversaire na Florence ya Matondo Mido lelo ezali mbota manaye na bandi Florence o ezezu to kosala spécial joyeux anniversaire au kolanda yango na océan du Congo ba pour mentangola no bondi ya botarde bonoita na émission ko komela bino mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido et lelo ezali bongo joyeux anniversaire ya Florence ya voilà to koyembela ye na branche na biso ya ba joyeux anniversaire bande ko balandi et sangwema likambo ya mabele s'il vous plaît likambo ya mabele sangwema yona ngai esengeli tobundela mabele pamba te mabele ezali na motuya koleka moto oyo azangi ndako ya kolala moto wana azali konyokwa ma ebongo boni biso tozanga mabele ya Congo tokobika ndenge nini Congo na biso bénédiction ya tout Congolais eza ko dépendre awa na Congo soki mwana ye ekolo Congo ozali na mboka te oza bénité ndeko nanga oza bénité peu importe ndenge nini ya kobika na yo kasi bénédiction na yo ekei Congo notre bénédiction ezali awa esengeli tobundela Congo mama kasi bandeko na ngai wana kabuya l'homme puissant kolekisa bilili wana Moïse Ngombi bokolanda bilili ya événement oyo elekaki pona koboya makambo MONUSCO akosala na République démocratique du Congo. Hélas ba congolais satanico diabolico ba sepela te na ndenge biso to tombola ki mongongo kokende pona kobunda etumba ndenge to koloba boye toza ba cible ya gouvernement ya Chilombo tozali ba cible ya régime oyo tozali ba cible ya bato oyo balingi bosolo te pasipe mawa lelo lobi du fendele tango mosusu bokomona kabiso le susu te na kati etando pona koloba poete badongolo miso balingi te to telema pona koloba bosolo bandoki ya République démocratique du Congo balingi te Bachengai Bruno Mimbenga Josué Lumumba Bobo tozalaki bongo ba cible o balobi bakanga biso poete biso tolingi kokota rébellion na kati ya République démocratique du Congo. Allez-y comprendre comment batu bakoki ko extrapoler comment batu bakoki kozala na motema ya mabe
nde lolenge wana ko préméditer pour être biso tout ça la rébellion na yebite ko ça la rébellion ezala kaka ba civil ba telemi boy ba ke ko ça la rébellion pour toi ali na mandoki te. On suppose que M23 bazali ba rebelle wana M23 ba ali na mandoki o bali ko boma ba Congomani o bazali ko zwa mabele ya ba Congolais o ba komi ko futisa ba Congolais ba taxe. Quand on dénonce mutu moko te azali ko fungola mbanga pour na kolobela biloko wana pour tozwa solution. Et pour nous intimider biso oyo tozozwa chance pe makasi ya ko dénoncer pe ya ko revendiquer ba droit balobi biso toza na milice et il faut arrêter biso. Et voilà Bobo aza victime, il y a enlèvement tozo lukaye toza komona été et toza ko betambela kabuya talisa Bobo poete bato bayebi Bobo te bamona ye Congolais moto la mayele moto ya telemi azui bo moto na ye alobina tchango. Et voilà balobi bako do dabiso moko moko et Bobo est parti. Kabuya l'homme puissant tchana no bon tozo. Je suis blessé pour les Bobo ye wana na banzi bomoni ye garçon oyo aza victime ya balle liboso ba beta ye masasi akufa te ake na l'hôpital ba soigner Bobo atelemi alobi akotika etumba na ye te nga kutu lalobaka na ye Bobo pema alobi mère na kubunda po eza nation nanga. Et mwana mobali wana lemba te malgré masasi alobi abunda na banzi bomoni wana makila bazokisaki ye mokolo wana po na mboka na ye makila etangaki etobundaki e mongongo eyokamaki etokendaki etosalaki mosala po ete totambolaki na nzambe. Mais hélas Félix a promettre na biso contrairement par rapport au a prometaki liboso ya koloba ete ngai soki nazwi bokonzi la kokanga tuka mo ba prison oyo nyonso parce que régime a Kabila ezaka kokanga. Mais aujourd'hui qu'est-ce que Félix nous dit? Kabuya l'homme puissant moi morceau ya maloba ya Félix ça c'est que oh non au banoko c'est la mokonzambo kamakambo opposition ezate que au banoko c'est la mwasi na makambo opposition ezate que okwe kozwa mama moko boye ya mobange mama batu azomona ne pasi na commerce na ye bo manipuler ye abanda koloba makambo ezanga mutuna na ko wana ezo opposition yango wana naza koloba na bino bolanda biloba loba te ngape nakozala intolérant na bato yo bakoluka kotia en danger unité nationale nakondima jamais muto atelema abanda kosala tribalisme boyokaki ntango elingai ebanda na Katanga nakendeki nga moko nakei kuna po ete nayebisa bana mboka ke na Congo nga naza kodirige nakokolinga yango te. Congo onga naza ko diriger mwana Congo nyonso azali ndenge moko. Il n'y a pas de Moulou baza privilégié, ou Mungala baza privilégié, Moussoaïd baza privilégié, Tozali biso banso bana ya tata na mama Kombo Congo. Voilà. Donc côté wana na ko tolérer yango jamais. Soki boloko soki maloko ekotonda na bato ya milinga ndenge wana ekotonda ya pas de problème. Alobi na biso maboloko ekotonda
tonda. Mais Félix s'est contredit. Est-ce que Félix toko pesa ma boko vous les Congolais pour deuxième mandat? Na mutu oyaza ko se contredire yemoko. A lobby lelo lobby aya baluki. Félix avait promis aux Congolais. Na opposition. Malobanyo soigne cela qui a l'okuta pour se manquer de nous. Et aujourd'hui, Félix a lobby soki ma boloko eko tondaka. Et tonda. Et Félix a kokanga. Et Félix a kokanga. Et baboloko eko tonda. Et ça participé dans la République démocratique du Congo. Donc, liberté d'expression exaltée. Le peuple d'abord est un slogan, mais une autre devise. Si quand habité, le genre de l'IDPS, bino combat la bino zaki ya nini, bo bundela ki nini, bo défenda ki nini. Et ça participé mal. Aujourd'hui, IDPS a pouvoir. IDPS et bimisi bo lumbu nango libanda. IDPS c'est là qui si motema na yango ya mabe. IDPS c'est prouver la ba Congolais que zala qui parti moko ya ba collabo. IDPS c'est prouver la ba Congolais que zala qui parti moko sans objectif. Oyo et kokai ko sunga nation. Donc IDPS c'est là qui wana poka kabaliaka. Pe bazaki na idéologie te. IDPS c'est ça qui fondé dans mensonge. Parce que ceux qui IDPS et ça qui a souci à Congo, mais tu n'as tout le monde ba fruit nam. Mais tu n'as tout le monde ta concrétisation à likambo moko. Mais IDPS c'est nango ka ko blanchir batou. Oyo baza ko détourner bambongo. Parce que IDPS ils ont pouvoir ya ba régisseur. IDPS c'est qui peut toko la bomengo a Congo ke nango. Et voilà, IDPS parti autour de soutenir Yangwa Tamukolo côté. Si ça dépendait car Yanga, mais IDPS c'est parti où et Koufa pour la libérer la Congo qui existait parce que et décevoir tout peuple congolais. Parce que aujourd'hui, na yebité par rapport à Félix, à Lobaka na Kabila, moto ya nyoko biso, a pesi biso passe. Il veut se manquer de nous pour asenga biso deuxième mandat. Mais maintenant Félix, tu te manques de nous aussi. Pour biso to peso deuxième mandat, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as promis que de ma boloko, on ne peut pas revendiquer nos droits. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas dans un pays indépendant. Nous sommes les esclaves, quoi que nous vivons, dans notre propre sol. Nous n'avons pas le droit de critiquer, de parler et de dénoncer les insanités. Vous êtes en train de nous intimider. Qu'est-ce que Bobo a fait? Qu'est-ce que Lumumba a fait? Qu'est-ce que Bruno Mimbenga a fait? Qu'est-ce que Lebolodio a fait? Pona kolobake makambweza mabe, où sont les gratuités d'enseignement? Où sont les 400 les salaires des soldats? Wapi bandako, wapi mitu kasi moyango? Wapi bandako, wapi mituka? Ba soldat ba ko nyoko ba somba kateni bango moko. Ba soldat ba koma bisenga senga ko intimider ba tulanzela. La police n'en parle même pas. Ba blessé de guerre bazo bimana ba pota la bango kolumba sona balabala pour ko intimider ka bato. Poete balakisio biso to kufa pour le kolo bato ba kabela ba desa. Est-ce que musala wana za peuple? Boza ko exploiter peuple. Peuple azobi kamala mouté. Bon rendre peuple inutile. Et aujourd'hui bolingi tolobate. Lelo, poto koma tongo ya lelo. On a tué 6 Congolais. Babomi bango likola belanga la bango moko.
banguna bakosenga basalela bango bango balobi eza ya biso babomi bango na bakongo na bango moko. C'est comme ça que ba Congolais bakobika. Na banzi botali na bilili. Chinesa dindi na libulu ya wolo. Oh Seigneur, bakufa kata zomi, bakufa kata sang na miibio bakoyiba biso. Po bango ne baza na droit ya ko creuser, ko zwa wolo, ko zwa biloko la biso ba Congolais, mais biso moko ba Congolais toza la droite. Mais t'as la compassion à ba Congolais. T'as la bolingo. Ba bendi e ba bimisi. So ki ezala ki yanga katumba ta biso ko la tumba moto azikisa. Et c'est par là nde bazo monela biso parce que tozo ko ka venger. Bande konanga. Toza na sérieux problème na mboka oyo. Soki to bundi te to kotika la baumbu ya libela. Merci Daniel Ngenda, que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Tikanzamba Pambola. Toussaint et Mama Elo, que Dieu vous bénisse. Papa Mapassa, Zamba Pambola Bino, prompt rétablissement la Maman Jovi. Maman na Suisse la jolie la bana, que Dieu vous bénisse. Bande Konanga, Papa Michael, vous avez le droit. Yako sunga biso po to affronter réalité o. Na ebisi bilo soki to leki etape oyo. To ningi sinzete oyo. To kwa isi yango de kolanga. C'est fini. Mutako sakana biso te. Mais soki to zongi sima Mama Célestine en France. Soki to zongi sima de Brino Nanga. Na Autriche. Malheur au peuple congolais. Yango nazako senga na bino. Bon soutenir combat, peu importe dimension nango. To l'acheter. Ce qui to zongi sima. Ah, bande kodanga. Na ebité, bazingi de na Congo central, basé belé. Ah, basé belé la bola bande ko la Congo central bo benga. Bon limoka do, ba betaka bango do moko moko. Donc obime comme melio. Bo benga ba na Congo central bo tuna ba. C'est comme ça qui m'a bondi te. Pas ces alliés. Pas ces abandés kodanga. De kodanga la gemena nzamba batela. Manana na kunya donanga. Que Dieu vous bénisse. Équipe Polaté. Nous avons le droit que pour les équipes la Chabienne, la Katangaise, l'Inique la Aken. Tozana droit. Daniel Ngenda. Yako police équipe la bisote. Nous avons le droit. Tout Congolais, équipe Ekopolate Valère Mangituka. Président, équipe Ekopolate. Motemo Nzamba Pesa Owana. Bo police équipe la bisote à Congo. To bunde la Congo qui l'a mais plus 49 Dieu n'était l'otake tomba. Kane compte. To bunda. To pèse na ba point na biso. To affronter réalité. Adversaire aza faible. Mais azobang sabiso pour la arrestation. To luka bobo. Aobima. Bisika bocheye to kolukaye. Bando ki batu ya mabe. Balingi balati sa bobo eloko azaki na ngote. Bino bomoni bobo ndenga défier ki ba soldat wana. Ba yaki ko attaquer biso. Mais grâce à résistance, net aux opportunités, tokei. Et il y avait deux camps. Bobo abimaki makila, bobo ni angote la déclaration de Kabouya ce boche déclaration. Bobo azo saigné. Et biso so totombuka ki. Totindena ki. Mais pourquoi va qu'on pointer Kabiso? Parce qu'il y avait aussi un troupe. Il y a un récupérateur. Oh, bah, nous ne sommes pas financiers par quelqu'un. Et là, quoi, so boma bango, balobi biso, tozo zwambongo moko boye, poto salaka milice. Non, 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 non. Ninga, ni Brino, ni mutu moko. Soki bandeko la biso baza sincère. Na kocha témoin le quoi merlez-vous.
bayebi ndenge ni biso tozwaka mbongo na biso. On se sacrifie. Ya na ba mbongo mususu yanga pour la nation. To bundaka na bango bayebi toza ba débrouillère. To kanga kamite mana biso tolati mombembe, to bisan o ekufa tokei. Et nous avons nos frères. Au moment to sitara ba kombo la bango. Loko ba Charlie Chobo. Loko ba petit frère Zola, petite sœur nanga na France. Toza na banita ba bay fokuyo moto. Ba maman missionnaire, maman Odette, bango ba lala kapongite. Lala kapongite. Maman Odette, ba otinda biloko la bango. Ba loso. Mbongo na pardon même pas. C'est ba bundani sa yeye. Papa le frère de maman Clarisse. Papa Michael. Ba de Brino nanga kuta koma le kuto odo moye kutute na Autriche. Bazako sala mana nanga aux États-Unis. Na kunya dolanga équipe pour la te. Yanga mokonzi d'Angleterre. Bazo bunda la passe na bango. Moi 100, moi 50, moi 100, moi 50. Et comment poto bima. Mais ce qui me thème na bango wana. Et c'est là qu'il a tout congolais. Mais lelo guerre ici la Congo. Mais lelo to beta histoire mususu. Mais tellement bazaka amukie. Bazaka amukie. Bazaka amukie. Mais batu mususu bazalaka pona ofinga. Avant na yazo souffrir. Andimi na souffrance mboka mupaya. Banyoko la kaye. Pozo kama cervelle moko. Azwa kama kumida moko ya mukie. Mais aboy na yaza l'indépendant. Do pona ya chama ko likoloko patron français. Fainéant. Pas comme la biso ka Bruno na maman c'est ba matoliste. Ah. Jibe kutu. Ana lar we ranso na lar. Fallait ana lar mais babeta aka ba matolo. Bon biso atoza langote. Biso kutu to bundela Congo. Hein? Biso to bundela Congo. Mais yo bando banda kolanda fali pa boka ko libanga bina file kutu pesi 4000 a boy na yeko yembela o. Bongo biso pour la Congo. To senga te foto senga. Parce que to bundela nation. Bakoko Lumumba. Biso to bundela mboka. To sala musala mboka, il faut tout Congolais contribuer. To boy ta biso to ko bunda neti bobo boy bakangie. Lobi nango yo yena bana yo oyeko komela ba Congolais aba voter o seli bangoni. O seli bangoni. Bilo que to repese sous maboko na muto a aider Congo te. Non. C'est le moment où tout le monde a bête à ma boque, la carte à pato et tout ça là. Faut-vous croire que tu as baba impose à Biso, Biso tozo boya yango. Imposition aux la République démocratique du Congo ou ce n'est pas notre pays. Biso toza ko bunde la Congo. Toko bunde la mboka la Biso. Ata ma boloko ekotonda. Mais batu bako bima, ndenge peto la bima na ma boloko. Ndenge Daniel nzamba sala bikamwa. Ndenge Meshak la Shadrach d'Abednego. Le nzambe akosala bikamwa. Mena bino batu oyo bachebilo basia. Bozo ya pembe na biso po bola kisaka bango wana. Ndaku la bango yangwana. Bavanda kaboye. Bakima ka ero. Basala kaboye. Ndeko langa. Place liwe kozwela oko yeba te. Place oko kufelo ko yeba te. Musalo ozui eza bien. Mais to landela po to tanga kombo la yo Tozo landela o déjà parce que yo deux fois nanzela na yo nde ba okanga batula biso. Nanzela na yo nde ba oyeba banda kwa batula biso. Alors le quoi te comprendre ça yo yeba que troisième fois la lycée quoi aux alate. Aux alate. Mission na yo linge s'arrêter. Mission na yo et comme na souka.
Alors bande kolanga to sungana to beti mbela na bayeba biso boye bake ba cible biso mais tozo bangate tozo dénoncer nde biso père et ce qui t'a esprit na biso on dénonce po boye bake gouvernement sanguinaire eza siko ko luka biso parce que ba moni ke événement wana et touché qui secrétaire na bango touché bata Monusco loko ba benga ki biso to bola biso ko zongela bango parce que to lobaki photo na moi nde bomoni sikoyo babandi ko kanga e victime na biso ya liboso bazui bobo alors biso pe tozala ba mitokate to mataka ba transport public to kotambola pe kana moi to tambola ka pe na butu donc ba sala oyo ba ko sala si Dieu permet personne peut arrêter mais to yebi pona Congo toko bundela mabele la biso toko bundela mabele la biso. Si vraiment Félix alingi Congo nandenga lobi bango ba bunda combat ya bien ba opposant ya malamu bango nde ba yebi politique, où sommes-nous aujourd'hui na Congo? Armée na biso eza 40e Congo toza 40e Congo toza pays ni développé toza pays riche toza pays en voie de développement toza pays pauvre na catégorie ni toza lang ya Congo toza na industrie ni na Congo depuis Félix Aïe. Mais Félix Aïe combien d'argent a sombi combien de bandako Félix banda ya gouvernement balisi bana et tant Félix avanda ka bana ko balisa tala modèle ba fête entourage à Félix et ça tala mapango de ba otonga la désordre. Mais si comme Moussani Félix ça la gratuité échec l'otili qui a été maye zate eza premier langa auto vivre makambo elanga za la gâté to akala 2 saisons à la Congo mais elanga oya mabe ko kata l'otili qui a diminution maye makambo kaki elanga oyo nata Félix makambo nyo zaka mabe makambo nyo zaka mabe pour Félix akota ki la COP. Alors biso to kontima balkanisation à République démocratique du Congo te to kontima ba arrestation le modèle OET parce que nous avons le droit ya koloba liberté d'expression ezali na mobe ko likondi ba ko arrêter biso te nous avons le droit ya ko menacer pouvoir parce que article 64 pesi biso ce qui pouvoir muta kota ki na mabe pas au sale le côté groupe de gens balingi bazo biso la boumbu toza na droit ata yo moko to ebele pour être bon repousser pouvoir voilà pouvoir à Félix Tolingi a la République démocratique du Congo. Et ça pouvoir moko ekonyo ko la biso, on ne peut pas couper ça Félix deuxième mandat, to ko peut continuer élection complotée par des Américains, on ne peut pas continuer belé mbongo Congo azanango, ba pesa Congo mbongo boko boye. Non, to continuer yango te. Cette fois-ci, le kolabine boko sa l'élection, oh déjà président yebani. To continuer yango te. Le collaboration qui est l'élection pour que le Rwanda a colonisé le Congo. Biso bana Congo to kondima na biso angote. Votre élection est un binomoko et pas na biso, c'est les soulèvements populaires. On va se soulever pour notre pays. Article 63 et Kosala Moussa Nango parce que eza sacré de tout Congolais les droits ya kobunde la mabele. Aussi longtemps ndambo ya ba Congolais bazo vivre na misère, ndambo ya ba Congolais bazo la kacha boumbu, ndambo ya ba Congolais bazo mona pasi, hôpital ezate, ba grève la ba grève, misale ezate, on a très kufa, misale lo se kufa, batu baza konyokwama, douane etikala ka ya bango na ba mabongo privé pour bango ba bénéficier na bango la ba bango trafic kaka ya bango trafic d'influence pour intimider Congolais à revendiquer ba droite pour rendre ba Congolais inutile entreprise au boya nango ya ujana na kuluna pour ba makabiso petit peuple azo souffrir maman soka bimaki koteka zonga kutela ba la mabe ba boto le téléphone ba boto le saki na ye de bole li saka peuple biso tolobi to eko éveiller conscience ya population congolaise peuple congolais akobundela mabele na ye on fera la
guerre pour que tout soit réellement libre parce que nous voulons notre indépendance. Tokoki ko la pays colonisé te, tokoki ko vivre boité tin na 21e siècle. Alors tozo senga libération à bobo dans l'immédiat sans condition. Tolobi na bino bato bozui bobo, bato bo enlever bobo, bobo kose la bobo makambu. To dénoncer yango tolobi, nous voulons bon libérer bobo dans l'immédiat et sans condition. Peto kolandela yango. Guerre. Comme vous êtes des étrangers, vous êtes venus nous menacer dans notre propre territoire. Parce que vous avez revendiqué la droite. Pays n'est vivre. Pays est la zone, la inga. La tribu est simbate. Mais pays est la l'utilité. Pays est vivre la melio. Comment vous maltraitez le on est en train de vous sensibiliser, de vous mobiliser. Et vous êtes en train de sortir. Que Dieu vous punisse. Si quand ça va punir bino biska bozali. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la résistance. On fera la guerre. Congolais, n'y a pas que vous avez fait conscience. Que vive Bobo. Que vive Lumumba. Que vive Bruno Mimbenga. Que vive l'océan de la presse congolaise. Que vive le peuple Congo. Tout l'acheter. Les 30, Togobima, peu importe l'intimidation. Mon esprit, tu dois dégager. Mon esprit, tu dois quitter les sols congolaises. Encore quitter ma belle Nabiso. Ma belle est la poste à la biloté. Toko Bundala ba M23. Maintenant, ba solo banin. Ba Congolais ba solo bunda entre Bangola Bango. Ne Rwanda est ça qu'on protège Biso. Biso tozo boye M23 au basa ba Congolais. Tozo kende kosunga FDLR au basa ba Rwandais. Alors c'est pour cela Rwanda azali kolobake biso ba Congolais tozonga. De M23 ce sont des Congolais. Vous trouvez ça normal? Ça ce n'est pas l'idiotie. M23 c'est ba Congolais. Ba Congolais à wapi. M23 basa ba Congolais à wapi boye bisanga. M23 ba Congolais à wapi. FDLR ba Congolais à wapi. Donc baza occupé la bango ngote parce que balobi ce sont des Congolais bango la bango baza ko bunda. Est-ce que biso to bunda biso la biso histoire à bongo baza ko kosabile vous acceptez? Est-ce que ba Congolais ba bunda bango la bango guerre à est oh Félix la baki la biso que ah OK le conflit dans la est il y a tout ka tolo tribalisme zaki la est tant il y a le baki marche à moumé non c'est pas le tribalisme. Pona nini okota la lititi katina liso ya moninga nanu otali na liso na yo libaya monene ezali eko kikolongwa te. Que vive Bobo! Libérez Bobo dans l'immédiat et sa condition parce qu'il y a Bundela Kimboka daye. Que Dieu nous bénisse. Que vive la République démocratique du Congo. Merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne. Merci à Moïse Ngombi, Miss électrique. Pape Djay, directeur recherche stratégique. Et Sango Mokondi, Parabe, Misso Babiso. Mon ami de tous les temps, là où tu es, que Dieu vous bénisse. Le number one océan de la presse congolaise, JKM. Tikanzamba Pambo la Bino Nyoso, Obozo soutenir Biso. Tikanzamba Pambo la Maman Samuel la prière nae. Tikanzamba Pambo la Bino tout. Oyo, Botelemi. Pona ko bondela kapola biso na tango nyoso nzamba pambola bilo tout oboza la posa la biso to continuer tumba oyo ba numéro ezali bobenga biso to solola. Merci na South Africa na Cape Town na Guy Lompinga Père Double na Nana Lompinga ba pasa la ngai merveille. Merci bino nyoso na baninga na yo bolobi boza kolanda. Que Dieu vous bénisse et merci encore une fois na apôtre Doudou Sambi ma bondeli ezala. Merci la papa langa je 3 l'Australie la mboka Désiré Botuna la maman Elisabeth Botuna. Merci encore une fois na bino tout maman Célestine Koimpumba wana na non maman Elisabeth Koimpumba la France, maman Célestine la France, maman Célestine locale mais les États-Unis d'Amérique. Merci encore une fois Nabino tout Oyobo Telemi pour nous soutenir biso. On est ensemble bande kolanga to bunde la Congo parce que élection on a ko yebisa bino. En tout cas ba okanga wana eza solo Félix ako kanga penza pour intimider peuple congolais
pour réussir deuxième mandat là. Mais na deuxième mandat wana lokola ba américain baza ko imposer ndeko nangai boye bake moi ba guerre froide e ko salama e ko zanango profitable pour la bisoté peuple congolais élection ko zala parce que bato ba financer mboko baza puissant par rapport na bino. OK bisoté toza puissant parce que bisoté tozo laisser bango. Alors ceux qui t'ont renversé pyramide à diable OET. Tokonyo comment encore 5 ans na habité tout mawe ko zandeni mais boye bake bana na biso ba ko punir biso parce que biso tozo ko bundela bango te ba patriage lelo so to kumisa bango parce que basaki quelque chose so biso to yeto landa ligne wana. Alors ngana yo toza na devoir ya ko tikela bana biso bo mbute to tikela bango serment ya liberté ceux qui baye bazala réellement libre. Alors moto oyo ekufate peu importe l'intimidation to libérer Congo. Merci n'a pas budget directeur recherche stratégique et ça on me compte par Miso Bangai bino tout totombo la bendele li pasalanga ino ya ante live tikanzomba mpongo tolenda fula PV. Merci na bana kimbango dia ntongonya, merci na bana bilaka, merci na bapinga nelonga to bunda etumba ya balongi et non etumba ya ba aventurier parce que c'est notre maman de Azana Passi et Toyolaye Mama Jawa. Assalamu alaikum ba mizimbalanga ba mama ya moto mojali mozima mite Fondation Océan du Congo to bunda ce qui est soyete to kutala kabu ya l'homme puissant. Quant à moi, je vous dis